bonsoir. Naba mouré zignon soba mesana kolanda Irène Bundes TV balobi oh maman bino ayela kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya maman Irène esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba oh nanu ba s'abonner na site yote Irène Bundes TV s'abonner partager kobosa na te ko liker et ça la ka vraiment bien makasi to pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbango ya dorte Achille kapesa respect na mwasa ya mebla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate ezalaka yo Betty la patronne balobi opeselinga ba bisou na vrai chéri mwasa pembe meta la brésilienne na kati ya Birmingham motema ya na biso jansi bolanga balobi la brésilienne meta ou mela merci na mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese Anastasie Vita ou mela ndenge Simondo ya papa Kokodia Nzombo amesala kobenga ye Tazi Vita imana esala kabiso bien makasi topesi ba bisou na mama Bibi chez Mwanzambi BBC de nous en direct des 001 Bibi chez Mwanzambi et uno mama sociale ou mela topesa ba bisou na ya Willy Moucheni le vrai code mboka ba pesa rakaka to bosanite ko pesa merci na Titi Gracia Bundes banque tozo kende bongo na vie na nga Jado fumu ya Zélande Jado makola balobi vie na nga Jado fumu ya Zélande et la telinde zo boma bango ba bana jiba bébé ou mela merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes tantine voisine ou mela pourquoi pas Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton c'est que bien makasi na vrai chéri lokola si Ursule Toto na kati ya Switzerland bana Fribourg Xil Toto balobi umela kaka na Fribourg na pesi merci na mama vie moteki monene ya ba fantaisie na kati ya Fribourg bandeko pib ele kaka epa na biso na jebi sabino mama Irène asalaka ba pib ebele olingo somba pondu bandeko nyonso boza kota Texas Dallas Washington, côté kuna nyonso. Olingo somba pondu ko hésiter te atoza musika. Yo benga mama bibi sapu balobi container eye. Ba safu ba pondu bandunda biloko ndenge na ndenge. Benga mama bibi sapu numéro ne ezali +1 70 49 055 300. Soko koye mabebe nga biso toko bongisa. Tozo kende bongo na bandeko bani bakolisa basuki na bango, basuki eze ya kokatana. Na zoe bisabino na sela ka publicité ya Edith Marquis et ratakate. Yo benga biso kolisa suki ya mwana okolisa suki na yo, somba gam na yo respecte kaka ba condition nango oko sepila. Benga Edith Marquis na plus 33 74 92 206 74 okozwa Edith Marquis. Ko hésiter te so komi numéro mabe benga mama Irène akobongisa bongo na zoe bisaba na monde entier tango lobi monde entier Europe mobimba disons na lo babongo ba obaza na posta kotinda ba carton na Europe awa na Congo Kinshasa topé na Angola ko hésiter te balobi Antonio Miala abuki mbongo pona ba fête bana France ozalaka na Lyon muta Belgique muta partout ata na Italie Antonio Miala akomaka bobenga Antonio Miala na plus 33 62 62 10 147 okoza Antonio Miala mwana mobala mbingale ki container na mulai ya kusamba ezate assurance ezali na assurer bino asolo la rappel biloko ne respect tozo kende bongo bande konesu bandaka biso partout na sela rabino ba pib pona osunga communauté et daka makasi bande ko mingi bazo benga nga baza na problème ya santé cycle na bango eza stable te mibali ba na problème sexuel faiblesse disons bandeko mingi bana problème attention ba otoleka na chimiothérapie na yebisa rabino tozana mama Rosette Bikulu mama Rosette Bikulu na sala publicité ne azana Hollande azana yogurt moko ezosunga makasi ata pona bata diabète bo hésiter te bo benga ngana pese bino numéro ya mama Rosette Bikulu azana Hollande apostaka biloko ne ekendaka partout atoza mutoza ba bouton elongi osalela biloko nyonso elongwaka esila raté bana bazana problème ya peau bana bazana problème ya peau okenda ba médecin ba dermatologue bakokakate yo benga mama Rosette Bikulu akopesa yo solution kaka na nzela ya yogurt au mona vie ya mwana eko changer. En tout cas merci beaucoup nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité mama Irène ayaka boy biso to lobara moi trop to sa ba pib pona osunga communauté metoye la lisolo mais lelo avant ya ko banda lisolo bande konanga boko kamwa yo mama Irène banda bande ko loba zuta tata moko atie na mopanzi wana papa chéri
natie papa chéri na mopanzi sikoyo tolobela papa chéri bosi sango bosi sango babinde bomwana oloba mama Irene bongo zoba papa na te mopanzi problème ni mama Irene papa chéri yo bongo nanga oh papa chéri bomonika nde na komiti balobi mbotama elamu bafetaka kaka un an de plus joyeux anniversaire à papa chéri balobi papa chéri na kati ya Dallas bana Texas seke bien makasi balobi vie na biso jansi paka musoko abotami lelo mbotama elamu na motema ya mama chéri mama Sylvie Tailo balobi umela vrai chéri moi ça zala rendeti yo tozokende bongo papa chéri de nous papa jansi paka musoko umela bana Dallas lelo to fete to lia to mela mbotama elamu ya papa chéri nzamba lola azwa lokumu pona un an de plus bafetaka papa chéri joyeux anniversaire biso na allemand tolobaka Alex Gutunge Bustak bolingango mingi na anglais toloba ngo pe na allemand esonaka nango pe papa chéri Alex Gutunge Bustak ezokende nango pe bien joyeux anniversaire à papa chéri papa Jansi Paka musoko motema ya mama Sylvie Tailo na kati ya Dallas tozokende bongo toko tika papa Jansi kaka ndenge bozomona leleza mukolo na ye mama Sylvie bimisa papa moi resto et ça la rabie makasi veut dire que lisola lelo te dédié en pas bien na biso Jansi Paka musoko parce que ezali mbotama na ye tolobi nzamba pambola muchopo botaka bel homme papa Jansi Paka musoko balobi ya mama Sylvie umela joyeux anniversaire to tika photo ne tito aussi ça olanda lisolo otala papa Jansi toke nonka bongo te et pas na biso to komi bongo mukola anniversaire no tokotika photo na lisole kotika la wana eza kado na yo tokobimiso te tolongoli te tokotiko wana ti boolanda lisolo bootala bel homme papa Jansi Paka musoko oya mama Sylvie na kati ya Dallas voilà merci beaucoup bamoure na bamourezi nyonso ambiance ya mama Irene ekendaka boye biso awa tosala bapib tolanse tosala pe tosouete bato ba joyeux anniversaire kohésite te tinda photo na oso olingi photo te benga biso pesa kombo tokosola tokotia photo na eza souvenir na yo mpona mbotama elamu ndenge totiki papa Jansi Paka musoko oya mama Sylvie na kati ya Dallas akotika la bongo ti lisolo ekosila encore une fois papa Jansi Paka musoko joyeux anniversaire nzamba lola asala obolamu apesa yo santé que du bonheur nzamba zomisa ya mingi na couple na bino na famille mobimba au nom de Jésus-Christ de Nazareth voilà merci beaucoup tokoti na kati ya masolo na biso lisolo ya lelo bandeko nanga ezali pasi pe mawa masolo tozobeta bandeko ezosunga communauté biso tobetaka masolo ya solo ya aubergine te bato mingi ba mama Irene masolo no wi tozalaka na ba audio ya masolo esalaka biso pasi to verifiaka pe masolo eza musala nayebisaka bino soki mama Irene abetaka masolo lokuta seki nazalaka mama Maele dofumo benganga bibliothèque ya YouTube poko fondaka masolo banda na monde oyo nasali bambula ebele seki nazalaka penza mama Maele makasi mais napesaka nzambe merci pona bolingo bopesaka mama Irene na confiance numéro na ngai yango eza affiché bobengaka biso bopesaka ba témoignage bopesaka masolo ezosala biso bien na kati ya communauté parce que na YouTube toza sous ne logo te totikali kaka na mafinga na barando yango na yebisaka bino bo mo boyoki barando boyeko ka masolo ekosunga yo nanga na suite ya vie yango toselaka proverbe 19:20 voilà merci beaucoup bamouré na bamouré nyonso ba papa na ba mama ya Jérusalem est-ce que bozali botela nga papa Jansi Paka musoko ko titre aussi ça botala raye ko sala nga bien makasi po botami lelo voilà tozobeta masolo lisona meme bineza ndeko moko ya mwasi aza na France azo souffrir makasi moralement aye ko senga conseil na bamouré na bamourezi nyonso na ba papa ya ba Jérusalem na ba mama ya Jérusalem ba obalandaka mama Irene Bundesi TV bomeka kopesa ye conseil bi mama Irene naza mwasi ya libala nazaba na bala mibale tovandaka na papa problème ezalaka te vie ezokende ndenge kaka toyebeli vie ikendaka tozwi tolie tozwi te tovandi musala ezali vi ya poto mokanda nzamba sala ngolu tozana ndaku to vivre na bana biso mama Irene na poto nazanga moko te nazana ba cousine nanga na France nazana ba cousine nanga partout nde tozaka na ba cousine na ba pays nyonso mais moi na mama na ngai petit frère nanga propre auto bima na mama moko aza na Suisse na Suisse kuna esi ya bala ya za na bana e 4 na mwasi ne bazaka na Suisse ngape na za na France na bana nga mibale na mobali nanga tovandaka mama na biso azalaki na Congo na papa na biso ayaki kokufa mama tikalaki ye moko ekomaki na ta moko mama koma ekobela mingi mama zobela bela na ekotala baninga mingi na poto babengisaka ba mama na bango bavivaka na bango to mwana na France aba mama mikolo baza ebele bana bango bengisa bango na ebisi petit frère to sangisa mbongo to bengisa mama
petit frère nga naza na mbongo te soki nazwi na kosala aussi mais nga lokola biso basi tozala na mwa souci ya mama nasalaki mwa effort na bundi nasali makambo mama esimbi petit frère quand même abakiselenga quelque chose na faire po mama ayati awa na poto mama ayaki na France akomaki na France toza na ndako toza na bana mibale ndako na biso eza ya 2 chambres salon biso kipara chambre moko natiaki mama na bana bavandaka kuna tango na moni ndenge tozokendela kaka tozoivre na mama ntuke bande kokende bien mama tozo ba traitement na mama azalaki na maladie ya grave te aya na poto basele ba examen bamona mama pe na maladie ya grave te ezaka ba condition Afrique na souci kokufela mobali na bambongo kande koma na ngoma kokoso na bakongo na tango mama komi awa azui traitement na ntuka mama pe na se retrouva mama zonga makasi eloke tungisaka mama ezali tension nde aza na cure ya tension lokola pe âge na ba souci ba problème nde papa tika biso tozaki mo ba problème na famille mais siko ça va mama azomelaki sa tension avandaka ipananga mama irene tozalaka bien na mama nanga aza mama ya botinga azali mama lekite mama kulutu te oui noko pa zaka ndeko mama mama lekipe azali mama kulutu aza mais mama zalaka mama kaka yango na yebisaka bino ngande mama abino moso atika YouTube na défaut moso atika silence na défaut moso abengaka silence eleki mbasu na pasi ezalaka nga identité ya Bundes Irene Bundes TV nazobeta kaka ba histoire vrai tozokende bongo ndeko abi mama Irene ndenge tovandaka na mama nga nasalaka mobali nanga pe asalaka bana bakenda ya classe mais mwana nanga ya suka ya mobali aza na 7 ans pona zaka na bana mibali moko akenda ya classe ana 7 ans yepa koma kokende mama Irene na chambre ya ba mama na sala ndenge nini chambre ezalaki mukie ezalaki ya bana tango mama ye yango biso tozwa na papa eza penza mukie chambre ezalaki mwa munene loko ya ba parents na tia mbeto étage ezaka na likolo ya mutu moko na se ezaka lokola ya 2 personnes bajara ba mbeto étage ya ba américain wana na likolo ezaka mutu moko na se ba agrandir yango comme lokola mbeto ya 2 personnes na sala ke mwana oyo aliboso alalaka na likolo oya mukie ya setan lokola bakangamaka pe mingi na mami na ye koko na ye alingaka ye mingi ya mukie balalaka na mama na se aza mwana ya mobali balalaka na mama na se aza na 7 ans bamesana mami na ye makasi mama lingaka mwana ana mingi mama sokolaka mwana akipaka mwana na tuka kote wana kibokoko ne asalaka musane comme il faut bon mama zana no makasi akipela nga bana banda mama ya vraiment franchement na senta moi à l'aise ata okende feti na papa na koma kotika bana balani na baona mama parce que na zana assurance mama botinga danger ezalité ndenge pa kolise la biso mama Irene eloko ni esami pona benga na tuna conseil na ba mourir nyonso na ba papa na ba mama ya Jérusalem bo pesa nga conseil ya kimia nzamba lola akopambola bino bande ko na tango na betaka masolo oyo na ebisaka bino toselaka proverbe 19:20 po esunga yo nanga na suite ya vie mais bobo sanaka te banda na banda musana lobaka eloko moko Jésus Christ revient bientôt batu mingi bakanisa maira na yako tanga komba mokonzi kaka na loyenge te na rappelaka bana nzambe ke mwana moto akozonga parce que masolo na biso ezosunga même ba couple na ba conseil ezosunga bato ebele ba retour et yaka ba témoignage tozwaka nzamba lola pambola bino bato na betaka masolo bozonga ka bosalaka ba audio pona kopesa batu merci pe pona ko témoigner changement na ba vie na bino kola esumasi akanisela bino bandeko na betaka masolo soki opesi sujet na yo soki quand même ozu solution zala na bolinga kozonga les fils ata audio bomba ata kombo mais pesa quand même merci batu balanda so ba quand même que message ba pesa ki to ba conseil ba pesa ki ekoma ki esika esengela ki ekoma ndeko mosa bi mama Irene tozova na mama mukomsu sunga na bimaki nanga na bengi mama ngabi mama ndenge na bimi boy na profiter bakanga nga isuki na koumela pona ebe mobali nanga akoyani air wana te mama bi problème ezate na zana bana mama Irene mwana nanga ya liboso azalaki na chambre na bango mama na biso na oya mukia mobali bavandaki na salon koko na ye bavandi ndako na biso ne basala ya mosoko fongoli porte mbala moko misno ekomona salon to tiana canapé moko wana soko avance komona deuxième canapé omoni télévision de to sala ka décoration ya ndako basala ngo boma couloir mo mukita ngozo fongola ekomemo directement misno fomona canapé moko ezali boso na yo mama Irene na comprendre kate soki ezalaki imprudence soki ezalaki buzoba soki ezalaki kan baba oyiba kanona 9 jours eza pono mais ata un jour ekozala pona kolonda ku moyibi okosambwa mama Irene ntango nazofongola porte mobala azalaki te nakendaki basala nga suki esika nakomaki basala nga suki nakuti bato bazalaki liboso na nga nazalaki vraiment découragé lokolo ezalaki été na moi nakomaki nanga fatigué nabi toza vendredi pourquoi pas nazonga na nanga lobi samedi na tongo na ebisi fia na koya nanga samedi na tongo bi problème te tantine oya non parce que na sala suki kuna comme d'hab nazwi nazongi tango nazongi nazofongola porte
mbala moko na moni mwana na nga ya mobali asusumuki mama pe apanike parce que nakuti mama na nga avandi na roba maputa apanzi makolo mais mutu ya mwana na nga eza na sa makolo ya mama na biso donc mwana so mwana te roba liputa ezipi mwana tant na front porte mwana bangia bimi mama bangi na bi Jésus mba mona nga bi mama problème nini mama le côté mama panique mbala moko mama problème ni le côté azolo ngolanga le komoko na makolo ngabi ya solo abi na bi na mwana yo ke na chambre mwana ke na chambre mama na vandi ba mwana canapé musu za mpa no kola robot na bi mama na yo ka teto na yeba teto na kanisa te o nga na moni mama mwana zo muna moni muto mwana sa makolo na o te ya azena sa makolo te azolo ngole loko ni na tel makolo mwana so na moni loka kolongola te poza ki pe na lipapa te azana basket te ba fongole balase azaki makolo ngulu lipapa te na makolo ezalaki na été moi makasi vendredi na après-midi moi mama la tiro ba liputa ba na nzambe sala kinga bien te na mama problème mama be le côté mama ren esala kinga bien te na bombi yango pona moni vraiment eloko na koloba te ke sala mama wangani na bengani mwana mama ren ebandaki ko déranger nga na lali nango samedi na lali nango dimanche lundi na bina mama na osala tele na kena mwana kotika mwana na bimina mwana pona zo mona espace osola mwana te weekend po papa na banga zaki na ndako na kotuna mwana makamdeni mobile nanga pona lingi ate mobile nanga yebate ke likamo elingi salama na bimina mwana ndi kotuna mwana na nzela mwana zo bisanga ke asala ka ngwe pa ya koko se balali na butu ala musaka mwana bande ko boko limbisanga mwana asisaka mama biso mama botinga mwana nanga ya muke ya 7 ans photo beta lisolo ndenge ezali bande ko nanga tozo sunga communauté boko limbisa bana balandaka biso mais photo beta yango ndenge ezali parce que ndeko azosenga conseil naza na choix te po ndeko apesi so akolanda biso bino pe fona ebisa bino ndenge likambo ezali na ebisaka batu soki oza na problème même na couple na yo même na camarade ok kosenga conseil soki okosi obeti lokuta bakopesa o conseil selon lokuta oyo kobeta okozwa solution na problème te soki kosenga conseil pa batu fo beta histoire ndenge ezali peut permettre bato bakoyoka ba peso pe conseil ozwe nango solution vérité eza bongo ndeko nanga mokili ezotambola na bongo tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt ezalaka slogan te slogan mama Irène ezalaka ebeteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe ngande mama identité ya bundesi yo mama abino bo s'abonner bo partageaka esalaka bien ba histoire ezali vrai ah masolo eza kaka ya solo aubergine elekaka te ekosunga yo nanga na suite ya vie toke na proverbe abi mama Irène na bandi kotuna mwana yebisi na tuni mwana plusieurs fois e bongo mukona yake abi atiaka nga bongo nde mama zaki wana zakane azona pimbo alongola ka sous-vêtement abi azala na ngote ah alobaka no nini moi zebisa nga bon c'est normal alobaka nga aza mami na ngai nga naza mobali na ye ya mama na biso linga mwana nga makasi yesuka na comprendre ke bolingo les aka kokwa epoto mbali boswa mona bana ya bana ne pona boti bana nga na poto mama Irène. Déjà na début maman zana pour ma langue makasi na bana balobaka mingi français na sala effort bien que balobaka na bango linga la mama longa te mais na so sala effort pour na zala mama na ndao ce qu'on a so comprendre maman convaincre moi na langue nini maman so zana français te moi na zana linga ya makasi mais ba se comprendre na moi na tina niveau moi na badogo makambo et comme spirituel beza koloka koko na ye mwana na ye mukie ya mukolo te mama Irène na tuni mwana bambale bele mwana expliquer nga mwana zobosa na te na vu presque 3 jours ya olandela mwana ya koko ma samedi elandaki mobali nanga bimaki na vandisi mama na mbana na mwana ya mukola zaki te na tuni nga bi mama tala mwana lobi boye boye yokalo mwana zoluba mwana répéter na miso ya mami mani azokoka koloba te mama Irène komona mama na ngana position na kutaki asala yango mama zoko ako se défendre ta bandi kolela bana poto oyo ngambu te ngabi mama mwana ko ikokosa te mwana zo expliquer nde mama soki ya la na likolo mama osala ngo pe na mwana likolo mama zo ba asala ngo na mwana moko te na tuni mwana likoso ya remakani mwana kola bia remakaka na eloko te taka bana poto nde balala na bango mama Irène oya mokolo wana za na 12 ans abia remakaka na eloko te mais Irène esala kinga pasi na tuni mama na façon nyonso mama ekolo bananga na soka ki asala rango te mukolo kaka oyo nga na kutaka bango ayokaka posa nzoto banda na ye na mboka oyo naza na mobali te banda papa na bino akufi naza na mobali te yaya na mekaika mukolo okutaka biso eza mbala liboso nasala rango susu te mama par là ce qu'on a confirmé que moi ndenge basala rango na mama esala makanango déjà mama soko zaki na posa nzoto mama nango zana no makasi nga naza mwana ya liboso
po na lukula te ba papa bazana bango awa te mama oza mutu hein mama mama si okoli tala ajinga na zasi na pesio bakoko baleki bazangi chese ba pesio bakoko leki paza na Suisse ya pesio koko ngana za mwana liboso ya mwasi susi ya kibo mama papa kufi pasi na bengi mama ngote ya ngani na vie bandeko botala mokili tokovanda na banani o nazobete cheza mama leki te mbanda mama te mama abotinga mta osala bongo na propre koko na ye mama ere na sili mayele likambo nazobete la bino mobali nanga yebi yango te na mona ndenge bando yebisi nanga mobali te nazanga kimia se na bina papa tola na mwana mbe papa otikela na koko na mwana mkobo toke kolala na mama ere na kolala te muke na tanga mama zala moto na nzambe mama banga nzambe ko moyene msombali ke tola la kaka ezate parce que chambre tozo pe eza mukie mama Irene papa pese bitola na mwana papa zo otika mwana kuna tela ka mibali asuma tantu weekend na saka même moi tino boko ko le kasa pe na respect ya mwana po mwana za déjà maeli mama sa fongoli su mutu ya mwana yebi ke basala kango mwana lobi asala ngwe pa ya mami na se atetaka pe mama donc bo comprendre côté na lobi donc na tola mama pe mwana asala kango mwana expliquer nga bongo mama ira na zangi makasi na sili mayele na nina kufa mama abotinga na mwana nanga mama ira eloko ni na salaki na bomba ki likambo na pendant 1 mois na yebi sileki na ngaite ni cousine ezokufa kana mutema ngana mama na mwana me na yini mama na ngana bi mama akoza na misala mabe na yako sande na swaki 3 jours na musala na osala te na ise mama na sombi biye okende pena nu Suisse et pas ya mwana na yo parce que ba onka ba uta Suisse ba yako tala kayo po petit frère na ngana mwasi na bana ba yake pena na France ko tala mama mais mama na kenda Suisse te ngama moza na papier okende na nu Suisse so umeli pe na France mama kende na nu Suisse au mona pe Suisse ofanda kuna ta 1 semaine eko sala bien makasi na so ma billet na ngai leke kotika mapo na za na 3 jours mais na bengi petit frère na bi aboza na temps maman ngai ko tala bino sans pourtant na bi sa petit frère mambezo le kananda petit frère bi problème était maman zo ayanga na zo sala na ngai mais bokilo na aza na avant kuna ta pour 1 semaine na ngai na kotika maman ngamo mais vi ba tike na kokite na somba yanga na somba ya maman na sombi kaka ya maman na zo maite na train na expliquer na ko sala na etia okoma bino bozwa kaka maman petit frère aboya kitabi azosala mais madame ne azali na bana mama kenda ki Suisse et pas ya petit frère nanga asali 1 semaine 2 semaines 3 semaines 1 mois nazo benga te nazo ke kozwa mama te petit frère nanga abandi ko benganga likam na bengi na senga conseil abiyaya mama za ba traitement la ndela kuna ba kisi na tension ya za muta France mukandane za na France akoyi ko va na Suisse liberté bando tiki mama est-ce que boza na problème na moni mama za mawa yo pe ko benga mama na moni lokola mama ozo benge comme il faut te problème ezanini olbaki mama est pour une semaine tozo kende 1 mois déjà siko problème programme ezandeni to bon ça to ko tika mama na voiture ou bien tozo ngse na train na bi petit frère tiki na zala kuna na ko benga yo mama Irene petit frère na komi ko benga ya soki likambo ezali loba pour na soina maman est-ce que yazo maltraité problème ezali problème ezate mais comment na maman na biso ndenge to yaka France to mona yakela ndenga za la différence eza makasi avant-hier moi sinanga kuti mama avant na salon ma mi fezo bima mama et sala ki moi sinanga bien te moi ke na ba question ebele ezate lokola bokilo na eto za ba Congo ayebisa kinga ngai moko mwana vandisi na mama problème nini babenga mama na baona kombo Marie ba mesala ko tumbula ba bi Marie problème nini Marie ozolela nini okanisa mobali na yo yaya mama zolo ba eloko te yango na bengo na tuna est-ce que boza na problème kuna bando tiki mama sko position mama eza ndenge nini mama Irene ezali raison na ekoluka Irene Bundes TV mama Irene abetaka masola sola zo senga conseil na bato bazolanda biso asala nini po likambo soki mobali na yo ki yango mama oya suna ndako wana te mama Irene mwana ya batu mwana zalaka ya mutu moko te tele biloko boati nini na kati ya mwana mama Irene na longona ki makonanga na kena mwana ti l'église na prier pour na mwana nazo kota ba prière en ligne nazo kota na bostra nazo kata ba nyelo ko ni mama ti na mutu mwana ya mukiebwe atabino moko bo pesa nga conseil batu nyonso bolandaka mama Irene ba mourir ba mourir nyonso ba papa na ba mama Jérusalem tozoya kobeta masolo te pona ko sepelisa munoko pona ko lakisa bino te kende na lati moi complet oyo boena moi kitambala ngana osaka pib complet letna kitambala tozana ngo ya ba marque nyonso ya ba couleur nyonso lingi ya Gucci ya Versace tout ezali
ezali pa ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund soki osepe nango mikolo ba t-shirt presque azolata eza biloko ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund soki osepe nango benga biso tokopesa numero ya Rita Chimuki azoteka na ensemble ba papa azoteka bilamba ya kitoko biso toza na boye bapapa baza nango na bachapeau na bamoniere nango donc bino bobenga kaka topesa numero ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund motema ya papa Moïse ye mutu akoti biloko oyo ya bacouleur nyonso soki olingi mpe boye na robe yo na blouse ezali na t-shirt yo benga biso kaka baensemble nyonso mwana ndeko bazolatalata eza nango na kati ya Allemagne epai ya Rita Chimuki azoteka na baperike ya mikuse na tie na kati ya motu nanga nalakisaki bino yango mais fantaisie nalati nde eza ya ye te fantaisie eza ya mama Anisunda na France nazosala pe kaka publicité biso nyonso eza kaka pub soko sepeli benga mama Irani na pete na kopesa numero ya Rita osomba kotindelo ba photo aza na midele ebele nazokosa bino te aza pe na ba sexo ya Gianni Versace tukuna kitoko makasi chez Rita Chimuki balobi mwasi ya taille kitoko Rita umela motema papa Moïse na kati ya Dortmund opeselinga ba bisou na Jolie Florence koko ya Jolina mama na Karine na kati ya SN Jolie Florence umela mwindwa ngolo tokendaka no bongo ya bale kitala kaka yo toke bongo ndeko osenga conseil asala nini ayebisa mobali ne makambo yo asola na petit frère ne ponenga tiki mama na Suisse emwa yango abaye mama mais mama papier neza ya France azora bakisi na batension a mama na zo batesko na sa nini yango na raison na yango na Irene Bundestiv bo meka kopesa nga conseil likambo oya munene boye na yebisa ngo mobali na ngai na sola na petit frère tona sala nini kozongisa mama na ndako mere na zangi kinya banda kutaki asali emwa o nazo prier mingi na bana santi onze mutema nanga ekiti banda noke likmere na zo kama be morso na moni mama na comprendre comment na ko venir des mois personne na kasa ndako mama aboti nga na sali mama nini bande konanga eza pasi likamba 4e maison ba hotel le bi papa Charles 4e maison eza na ba chambre belle 4e maison eza na ba dossier ba problème à famille ya ba bana maladie ya ba couple ba divorce 4e maison tala kindoki ndenge zolanda batu mama onga na bengisi na poto ye mtazo sala ngabo ina propre koko na ye eza atekete o mwana ya mobali nanga na bokola atakutu mwana ya mobali nanga mama na ajo ya yo na eko senga conseil bandeko nyonso bolandaka Irene Bundestiv en tout cas bopesa biso conseil ndeko mwasi aza na problème ayeko senga conseil bopesa conseil moko ya kimia nzamba lola kopambola bino ayebisa mobali na ye makambo yo ayebisa ngo petit frère raison ni na sundoli mama na Suisse raison ni na sobenga bino mingi te naza na ba problème tala makambo mama sali po leki nanga pe na Suisse aza na bana to ebite molimo ya mama eza molimo nini po leki nanga pe aza na bana mama Irene nazokanisa ngo pe bosunganga nasala nini to yaka mingi pa ya mama Irene to betaka ba histoire po to yeba conseil na bino ba murele ba murezi esungaka po tina beti solo o na yebike mama Sophie Lutadilu na kati ya Italie akopesa biso conseil balobi viena ngai balobi gibaena oya Sylvie baena tazo coloniser sap na kati ya Italie ya kosamba ezate bazwi wapi gibaena ya Sylvie baena na kati ya Italie bakopesa biso conseil kaka na kati ya Italie grande sœur nanga Dimbote Micheline ya papa Axel bakopesa biso conseil batu balandaka biso lokola ba Cynthia Mbongo sala musala bokilo nanga Cynthia Mbongo sala musala Cynthia Mbongo akopesa biso conseil babi mwana mokia betaka mbunda Cynthia Mbongo sakana na mbunda bakolo pe bayokaka toke bongo Sterlove Apocalypse boza wapi mama Chantal Vita mama Louise Collier famille tenda boza wapi boya kopesa conseil maman azoni tuna asala nini bande konyoso bolandaka biso partout Jennifer Lusakiva na ba oyanga bazanga kate ba fidèle ba cook nanga toujours na poste na ndenga live boza boya kopesa ba conseil boza vraiment ebele mami la douce na kati ya Bundes bopesa conseil e kosala bien makasi to pesi merci na Renate Makana motema ya pensée na kati ya Bundes bana Offenbach ça va bana Allemagne Renate Makana umela petit sœur propre ya mami la douce bango bakinda bongo bopesa biso conseil problème ezali ndeko azotuna asala nini ayebisa leki na ya mobali ayebisa mobali nena numere na kotia mama wapi soki mobali nanga yoki yango mama ovanda susu ate
natinda mama pa ba cousine so mama ke ko gafe pa cousine meto sambo ete mama Irène na se bate mama ezaki ndokito nini bo pesanga conseil bo sunga na zangi kimia soki na tel ko na tel na sala na mama Irène na kimia pa ne po na ebike mera na betaka masolo solo bino bolanda ke na ebike babone na nga baza bato bagage na ko sabino terre. Et pas na biso basenzi bazala raté respect na babona mama Irène respect na papa sur batala mama Irène en tout cas vous avez un bagage intellectuel pour ba conseil na bino et puis ça va bien merci na Kokodia Nzombo ya Simon ya papa mutapé ça conseil en tout cas balobi vous la conseiller na biso to bo sanité jolie musunga de longues jambes mama Cornelia Lutadila na Katia Bundes Grace Light a copé sa biso conseil pour esa la biso bien makasi merci pour la patience na fidélité na confiance ndenge bobenga mama Irène Nzamba la apambola bino asala bino bola motoza na posa ya conseil oyo bomoni ndenge tokomi na suka banda to bandaki na obeta masolo papa Jansi paka musoko aotalanga kaka papa Jansi otalanga kaka papa Jansi pa Jansi otalanga kaka papa Jansi ngape na otala yo joyeux anniversaire ya mama Sylvie Oumela papa Jansi Nzamba lola pambola yo biso eza boyi donc lisolo etikali to dédié yango pa ya papa Jansi to yo kapé conseil no esala biso bien makasi mbotama ela mon joyeux anniversaire un an de plus ba fetaka Nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité ndenge na lobaka soki mwana mutazongi te Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée apesi biso souffle to kutani bala sima pona kobeta masolo la na lobi